Sivi yaka Sivi Nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga noto betatu Na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane Bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel. Boubou Kanati Boya et Belé, Nassina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis Siti ya Mama Nabiso Sylvie Lukeba Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV Boya bossa abonné na officiel TV Mode Sylvie TV bossa abonné na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lukeba Bolingo ya Handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bossa abonné YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo pe makambo. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. Vous êtes sur Hollande, émission à Sylvie Lukeba Bolingo Handicapé. Asténètement, vous êtes tellement nombreux derrière vos postes télévision, derrière vos téléphones, derrière vos ordinateurs, de nous suivre à moment. Bien, on dit qu'ils ont bien au moins Bellon quoi ma triple option. Pourquoi m'appelle triple option? Parce que je suis à la fois caméraman, monteur et chroniqueur. Et puis ça joue à terre parce que n'attendez pas. Les lobos mitou na sous Bellon na même sonini, bien na même sonini. Webiga qui Bellon et ma blog à Siga toujours. Tant on a toujours blog moi bien parce que nous travaillons avec un frère Rosic Bouzitou mais c'est fait qu'il y a un mois de déplacement. Vous comprendre parce que moi-même j'ai fait tout à la fois. Donc chaque fois que dans la mission de Bissou Civil Lukeba Handicapé, notre maman c'est une personne avec handicap. Penasinga na bino na bo s'abonner massivement à la chaîne de Sylvie Lukeba Handicapé. Bon vous allez jamais décider. C'est une personne avec handicap, musa pimo que son longité. Penasinga ba soutien même ba soutien et à ma carte maman parce que il m'a raté les amis de ma Sylvie ba maman eza bino mwana belon ko la le 8 mars kala mingte bo aider maman la biso Sylvie et ko sala bien ba maman groupe de soutien maman Sylvie Lukeba Handicapé bo soutenir maman la biso et ko sala vraiment bien mais c'est la bé de qui simbila papa mais c'est la bé soutenir maman Sylvie. Maman Sylvie va kokate parce que musa pima sokola elongité voilà tellement ba maman banga ezanga raté parce que eza bino mwana belon ko lama tout ça la musa onde bosenga biso ça la parce que tout ça lité choix ezate balobi Alfinzo na les canadiennes Alfinzo la canadienne plutôt. Alfinzo la canadienne. Merci maman pour vous dire une salutation ebele maman de la Chine. Ezabino mo na belon ko lama donc naza wana pona on pesa bino nyonso. Maman Myriam na Belgique. Place oza kuna maman Myriam tozanga te ko pesa bambote. Maman Belgique maman Maria Meta la français wana balobaka te Beyoncé mukwa na Paris. Donc Beyoncé mukwa na Paris bambote. Maman na biso maman tout kinsala. Maman obalinga maman belon mwana bango balinga ta la maman Noela Manzambi wana ezanga te maman Lisa Adelaine na Suisse. Donc bambote na bino donc boya tellement ebele maman Alice moi si ya papa maman Alice boya kutuzowa maman Alice moi si ya papa kutuzowa place oza bambote no ebele papa Ray na Paris lisusu bambote eza bino mwana belon kolama lelo na bino émission nini émission ya Elubu. Émission Elubu elle est un peu spéciale parce que bosenga qui est
hein quand on a ba demande bino ba ke belon lokele biso mutu oyo parce que toza vraiment na posa na e na solela maman la ngai Emile ya couple J maman chérie ba gros bisous là où vous êtes maman ba kike azana posa batala émission oyo to sala na mutu to sala na e donc tout ça na iluba lelo to sala na quiz de poulet. Quand je dis cuisse de poulet, je pense que bien sûr, vous comprenez qui est cuisse de poulet. Cuisse de poulet, c'est une personne vivant avec handicap de taille. Elle fait très bien ses émissions, ses élubous. Compte tenu des manabino, d'être baki tokoya pour tout ça. Papier les chanceliers, bambo te nobla zali kuna couple J, wana balbana bangote parce que déjà ebana Elodie moi Sinzambe, Elodie na maintenance, wana leki ya papa Eric. Là où vous êtes Bambote, papa Damena, papa Adolphe en Brésil en tout cas, boningamo na binoto on sabe ba ka belon forcé et ça la kabé. Papa Formas na Suisse sus. Wana izangate Enis Baizire, wana be Irene Beka, yana Mardo, Keren Sarah, wana ba raté place boza kuna. En tout cas, na a les loko sa découverte, pe ko luka, eza télé-réalité boyebi. Tozana commune na Yolo, hein, tozana Yolo, tu vas luka artiste na biso ou benga quiz de poulet. Commune na Kalam pardon, merci. Quartier Yolo. Tozana commune na Kalam ou quartier Yolo. Merci pour la correction mon cher. Quartier Yolo parce que Kalam eza munene, tozana ba Kauka, tozana Matonge, tozana ba Yolo Sud, Yolo Nord, tozana ba Kauka, tozana ba Elengesa. Donc Kalam eza vraiment munene. Donc les gens la commune ya Kalam ou quartier Yolo. Koluka une personne, une star, un artiste na bino, quiz de poulet. Tozana émission wa bengaka Elubu. Elubu le un peu spécial parce que balamba la bango mais là on l'a besoin nini ngana bino to ebité maman Sylvie bozo continuer soutenir maman nga Sylvie bo continuer soutenir Damaris petit sœur propre Damaris Magali la diva place zalio linga be misa bo etango mona ngo et ça la kama bi Élisée Massimo ne bati Élisée Massimo okena wapi otika ndikono ka boy na qu'est-ce que c'est vraiment prophète Jérémie Tukala hein ba to soutenir wana maman nga aimer la cadette ba salutation na bino maman Fatouma ba Bimson Ngoma monter à marque boza tellement ebelé TV colonne de papa ité la bayuda donc vous êtes belé mais dans un attaché à bango couple J voilà baza plus que tout connaissant plus que la famille parce qu'on a commandé dit maman na moni maman na ngai Anne Marie Banza na moni maman na Brigitte na moni maman na Nathalie Esombo na moni maman na Amanda la Duchesse na moni maman na Sylvie Lukeba na moni maman na Patience na moni maman na ngai Emile ya couple J. Merci maman. Tolinga to continuer to me ko la recherche na commune ya Kalam toza awa, toza na quiz de poulet, toyeba quiz de poulet vanda kawapi, to me ko tambula, to keni po pese biso adresse hein. Toza na veni Bambelota. Toza na veni Bambelota, to continuer la recherche et ko sala bien. Derrière la caméra, ils ont un qui manasé Kualama, petit on a formé petit et bi musala nae, alors que malé mais jusqu'à ce que encore à niveau oyo yani belon Kualama alingi akoma ambassadeur Jean-Pierre, salutation place Saline bi qui moi empêche mais ça limko to mona noter mais on a toujours des cœurs parce que l'émission est bien Sylvie Lukeba bolingo handicapé, on est toujours des clairs. Les amis de maman Sylvie Lukeba bolingo handicapé, groupe WhatsApp maman Sylvie, beau soutenir maman langai, beau soutenir ye musapema ce que longité. Ya bino mwana zana, uzana posa contact avec et ça na c'est plus de 143 81 198 0914. Au benga ito ko sola bien na zana ngape elo hotel na sona ngati na batu boye parce que bi relation de sur na valeur. To sololi to bika relation des la capacité de combo ko za la tebwe uzana posa ya aide et ko sala bien. Sans plus tarder to ninga to tambula na lek na ngama na se ko na les grands caméraman derrière la caméra on a so formé to me ko tuna bande on a biso baza koto yo soki ba ko yeba ya biso abengi artiste quiz de poulet parce que avant du koto chef bonjour. Bonjour chef, au vandi na avenue Bambelota c'est ça. Est-ce que vous connaissez un artiste qui a quiz de poulet? Oui, bien été. Merci pour mes amis. Tu continues toujours à tourner. Tu continues à tourner pour la carte bateau. Tu as vraiment pas ya. Tu me retournes au baie billet et oui mon cher bonjour. Au vent du coteau. Est-ce que vous artiste qui a quiz de poulet? T'es ouais dans ce système quoi artiste dans mon coup c'est beau. Oui bien hein. Ouais mais attends. On continue dans côté on me retourne au baie billet bazana bango donc sans plus tarder ngana ingénieur na ngama na se ko lama to continuer ko tourner parce que attends ça fait c'est un peu moins compliqué mais to voyez bango. Merci beaucoup ça toujours branché l'émission na bino Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé papa ko ba l'artiste. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV. Sylvie Modé officiel TV. Boya s'abonner na officiel TV mode Sylvie TV. S'abonner na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter boya s'abonner. Bo s'abonner boko zwa makambo ya kitoko. Bo
kosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité lelo ayebana bino awa po mikuluka ya biso ndeko babenge biso contenir demande ya bato toluka ye puste poulet afanda awa bon oyebana comme tel eza te mais à partir eza mama moko aza na asilifi lukeba mama na biso c'est une personne qui avec handicap ma alobaka bandeko partout bazali ndenge amonaki baimage bilili abaki mo aza na posa ya ndeko wana parce que tokutane tosolane po tosala elo babengi tele réalité émission moko donc bozomona ndeko obengina so mama puste poulet kovanda na mama toyepa na bino awa nde tolobi toye tobaki benga biso ya biso ndeko puste poulet mama tomeka koyeba ata moke mama aza nani pa puste poulet ngala aza makulutu na ye aza mwana na ngai mwana leki na ngai tofanda na ye banda na yaki alinga ofanda nanga yango tofanda na ye aza mwana leki na nga penza mwana leki na odo mwana leki no aza mwana yo merci beaucoup maman ya biso ta mutu ya biso invité yo donc puste poulet vrai chéri kwalama na sepel makasi vrai chéri bonne santé osenga surprise makasi faka na solo surprise fana solo surprise parce que bate belé bameke komeka otuna toluka puste poulet belo no sali be émission boye mais la fali to sala émission na puste poulet bonjour nana oui bonjour belon bonne santé oui santé moi moke na ngolo nzambe paka batapoto nde bakangi nga bakadena batapoto bakanga bakandida oh babi que des poulets les l'année mon gramme na wasa réunion bapemisi des poulets pendant 5 mois yango des poulets kota si mon gramme na wasa des poulets l'année western nyona monogramme ikola zo kota te mais ebake lelo to luka parce que eza demande ya mwana biso c'est une personne avec handicap mwana biso za na poto kuna ye soka moni ndeko na ata musika ndeko azabwe fa pusana atalaki image na yo asepela vraiment bino belon dozana posana mwana na ngana bokutana ye bosana émission bengaka elubu na ebiki leto yeko surprendre na émission elubu mais moi un mot na maman raisonner aussi musika aza ndeko na biso une personne avec handicap ma raisonner ya biso kuste pour le moment un mot na mama biso comme Sylvie oui mama dimbama mama Sylvie moi no des poulets yo j'espère na moi na yo moi na des poulets moi na mawa moi na sengo moi na trop capricieuse moi na fière moi na lolendo hein et dit maman moi no yeyo mingi olobiza te na boy olobi o de poula lela hein veut dire de poula lo ba veut dire o comprendre hein maman et puis que des poulets azana bana hein puis azana moi ça ma bota faut hein il faut na sala yeboye il faut na pesa des poulets valeur oui oh maman kulutu na ngai mais je maman kulutu na ngai oui hein maman na nga vraiment et pitié de moi oui et pitié de moi vraiment ça na moi na des poulets talaka des poulets boté là ba koko pe abota sous ba koko ouais eza bino bozomona invité na bino eza cuisse de poulet en tout cas contenu de mai na bino bosenga tout ça à chaque fois na ba émission comme ça lango ya par sentiment te tout ça la émission mingi webi tout ça la mingi émission ba handicapé ya bino mwana belon kwa lama na sali plus de na ebitiso de combien d'émissions na sali na déplacaka so sengina kinata o kisantu na kendaka so sengina kina matadi na kine ulugandika pe na kendaka ya bino lo mama baki to sana ndiko na biso cuisse pour les contenir demande maman na Emilia maman na Emilia couple J abaki no belon photo sala boye maman Brigitte Anne Marie Banza basengaki to so na cuisse pour les mwandambu po to apato kende wind cuisse pour les tokota no mama bref ya sujet lelo to luko to sala émission ya Elubu je pense que Elubu a ebi pour to sala émission Elubu parce que ça par sentiment oui d'autres personnes peuvent le faire parce que vous êtes un artiste plutôt je peux dire une star vous êtes artiste bah toi ça bon mais biso sont to sala ngo ezaka d'autres familles tu vois des handicapés dans d'autres familles après ça on va chance c'était na vie misusu la famille misusu parce que to sala émission belé handicapé misusu to lela mitema to sala o sala ndeko azo ko bombanga basalanga ba pesa chance te alors biso to sala émission na mutu après tu ngato zonga to la sa monde entier que handicap ça peut être peut-être l'écolo to couleur en zo to taille to liboko nini mais handicap ce n'est pas la tête c'est lui qui est un vrai handicapé ça moto a ça dépourvu c'est lui qui est liboma c'est lui un handicapé parce qu'il ne peut plus faire dans la vie mais tant de grands hôtels là ngayo mon peut dans les beaux côtés aux hommes limités non tu peux faire tout mon frère ma chère tu peux faire tout vous avez un handicap ya couleur peut-être albinos OK la mosoni pour nani vous avez un handicap peut-être ya taille OK la mosoni pour nani
notre maman aza na poto maman Sylvie c'est une personne avec handicap mais tout ça l'émission qui sent tout na maman boti boyoka o aloba pour maman Sylvie donc les tout ça l'émission ya elubu maman elubu na yebiki yo oza mwa solambaka elubu lelo depuis ce qui olambela biso nini. Oui, elubu ya lelo na olambela mino vraiment premièrement na bana liboso dépouler lambaka dépouler aza mwasi aza capable na nyonso oyo etali ke mosala ndako dépouler asala j'espère bomona na image oyo etali ke yo dépouler amema kilo boye na tout apondo nasalaka mpenza wenze nabalola mpenza fufu nzunga monene j'espère lelo beya bomona événement dépouler azolambela bino fufu asemole dépouler olambela bino fumbwa décorer safu pembeni bien poisson minene wape bakalinga bena poivron na matungulu vraiment ba balia te mawayi mama nanga Sylvie mama ni mama mwana oyeyo mingi olobeza te j'espère ni na oloba boye malgré esengo eza na facial nanga mais motema eza mawa j'espère yo mo ozo comprendre je dis sunga mwana yo talaka race de poulet mais atangisa bana race de poulet mais akota zando naza mama naza na bana na bota mwana liboso akufa mibale aza miradi j'espère bomona kayene ba image oui les bogards nanga vraiment na simana na bakisa musume na bakisa téléphone na bakisa na France bino boyoki en tout cas ça me fait tellement du bien quand tout le monde a gâteau ça là des plats de passeport et de la billet maman Sylvie faut des plats là na pa place aux awana groupe de soutien Maman Sylvie ba maman et abino mwana yeyo des poulets à besoin de passeport pour ça ba visa on a bien ba visa pour ba no beta ba cacher pour maman kende talaka pour social a équipé des poulets c'est ça pour ceux qui équipé on a des poulets jamais te ka nguba bon les poulets te ka manga moi si te quoi des poulets malgré personne avec handicap misa aigle nzela mi na porte l'eau là nzoto pour aller choco frappe tika boyko na fragile biso ka ba personne avec handicap mongo ya sana na te d'abord ba personne hôtel pena yo monta la nzoto hôtel pena nzoto pour aller hôtel nyoso pena vraiment na moi et attends nzoto na za fragile des poules ah bien là va faire des poulets du matin dans un mois c'est normal il fait bima pour dans un mois c'est capable la nyoso. Merci beaucoup, elle est capable de tout. Merci vraiment beaucoup qui message fort de pour la PC. Elle est capable de tout. En tout cas, ça la biso un grand plaisir. Pourquoi tout ça la bacha émission pour na robimi ça na monde. Na ça émission mingi na ba indication handicapé be lubu surtout. Na ça la mana ngai bébé de courte taille pe ka boyeba ki botela ki émission en tout cas belé ba sepele ba tinga pour remix nango. Pourquoi? Baza batu normal. Handicap c'est la tête. Yo mutu za liboma ndeko nango tala yo handicapé. Oh peut-être na za likona ngo tinga matambula boy. Je suis une personne valide comme toi. Et j'ai toujours dit ça, tout le monde comme nous sommes là, nous sommes des handicapés. Tout le monde a ses handicaps. Ça peut être de l'intérieur ou de l'extérieur. Et là, on va peut-être corriger parce que c'est tout à fait normal. Papa Hubert, on a battu maman Manda Baebi. Donc papa Damien la président, mon papa Nangai Joseph, Baebi qui papa Dolph, Baebi qui est là Belon azolo eza solo. Les là moni maman so quest poulet à lober loba. Elle est belle, à botibana nae. En tout cas, ça vie normal. À 5 ba soutien na bino. À 5 ba soutien parce que mboka na biso peut-être handicapé ba pesa bango place mingi na société baza peut-être comme si déconsidéré na mboka msusu yebi ndenge elekaka oui to ça émission mingi na handicapé to moni et ça li passe mende ko a sengi soutien to sani am lelo émission mingi ze lubu boka mabelo na solse mingi be po ane émission lubu oui photo sur la photo kutani lelo to sola to beta masolo to continuer to beta to continuer to beta to continuer sans plus tarder to longa to kende wenze boki ndenge so albi olamba la biso bloko nini bino boyoki to kende wenze na biso de poulet na nga petit derrière la caméra manase ba mbote belé manase kwalama wala belon kwalama manase kwalama de wana petit frère propre des poulets je pense que ça prête pour kende siko marché oui naza prête misu ba hôtel avec des poulets azo lobaboye to sepene makasi mais aussi contacter oui ya Willy Moucheni code ya mboka ya Willy Moucheni code ya mboka plus 243 85 51 25 74 7 dit bon mon appena terre acoustique des poulets la taka oh bon mon roba moulay mais bon moi pe fimo pe na kata pembe abora kabelo mpanzi des poulets voilà même so ka sali pas ça joli bébé la France et maman la jolie ya de colos et dit oh botinda pena na mona ngo ouais ben maman na mutema maman Sylvie pe ça zo tena biki yoga maman journée de la femme en haut faut des poulets là tali puta oui les poulets faut ça plus tarder pe on so kende moni des poulets à soulever point moko c'est important
bien que monsieur Zano Moulaye, mais après moi, important de pouvoir soulever. Bientôt, journée de la femme. Notre maman Sylvie, elle est vraiment limitée, n'a pas coquille. Vous, groupe de soutien à maman Sylvie, les amis de maman Sylvie, maman Batika, maman Sylvie, maman Logola, maman Noëlla Manzambi, maman Jietou Kinsala, maman Anne-Marie Banza, Brigitte Mbanza, ma famille Hector Mbanza, maman chérie, maman Emilia. Vous êtes tellement belle pour soutenir maman, on a continuer à soutenir maman Sylvie parce que les 8 mois soulignés qui sont handicapés, de tout ça la raque. Moi quelque chose, moi les pouta et ça la bien. Vous voyez pas que inviter la personne surprise, il y a des poulets. Joana, vous bête, les pouta ou là, tu vas comprendre des tenants là, les pouta paix et les cas danger. Maintenant c'est un bas soutenir maman Sylvie parce que Venimana, il faut les camas qui toquent. Or il m'a côté mais bien vous soutenir rien. Dans Marie petit c'est propre moi maman Sylvie Azana. Inis Baizire ma chérie tout ça voilà to constater mission moi les poules pèse dans contact parce que nous sengi ya nango mais toujours kende pays ouais très vite ça des poules donc tantine mora swag dans zo bakito voici ce qui toko ya propre donc toujours kende tika c'est comme kumsana na fragile ozo le misanga tie des poules non c'est mission dans lemba hein na ça allergique muninga tutunga nonda tutunga na mbulu tena des fragile babasi na kwa ngati no sabongo wakabwena koipamba wakabwena koipamba kiba banjoy bazali bosa des poulets hein ah okobumusi ko mambolo ba ona koina ngapamba mais non supporter le pas parce que be kuza déjà ku bien que banzo ba ebelemi za sipo ku faut to kana kato so ka be wana to kota kana kati wana on est là on est ensemble c'est l'ambiance de notre émission donc déjà marché na dépouler vous êtes toujours branché derrière vos postes télévision derrière vos téléphones derrière vos ordinateurs pour mon ndenge émission ekoleka parce que comme na étape ya wenzi to kende tout ça là merci abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV Sylvie Modé officiel TV Boya bossa abonné la officiel TV mode Sylvie TV bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya kosabone boya ebele bohésite te boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Modé officiel TV site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone youtube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Modé officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Modé officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment meme na matie 77 elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badi
s'abonner. Oh, faut s'abonner. YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo. Bakonseil ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Monde Officiel TV. Faut s'abonner. Faut s'abonner. Oh, faut s'abonner. Faut s'abonner massivement na site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolimo ya handicapé. Abonnez-vous massivement. Faut s'abonner. Faut s'abonner. Bokozwa makambo ya kitoko. Faut s'abonner. Badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde Officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba bolimo ya handicapé. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone. 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 YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo. Luka esika nini otala baemission ya malamu. Esika yango nini Sylvie Monde Officiel TV ya mama na biso Sylvie Lokeba. Bosabone ye. Site ya malamu ezali site ya bana nzambe. Oya bosabone. Site ya bana nzambe. Oh, bosabone. Bosabone. Sylvie Monde Officiel TV. site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personne vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza baze, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafa de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te kobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisumi na bino union fait la force, belela beta force bakofongolela yo vraiment meme na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko, boya kosabone, boya kosala bajami na bino, boya kokomante. Bosabone ezalaka na buzoba te. Bosabone makambo nyonso ya kitoko. Badiversité eza na Sylvie Monde Officiel TV. Bosabone. Bosabone. Oui, déjà mbote na bino mo bomoni émission ezoleka tellement kitoko makasi. Toti na wenze na artiste na biso Christ Poulet. Tozoleka. Il s'est fait que au monde bandé tozala ina mama boye a se présenter ba mama kulutu ya Christ Poulet. Mais ce temps tozoleka bon inapercité. Tozoleka place Christ Poulet soit beauté, place à vendre. Pas maman n'est propre, maman est biologique. Mais tozoleka biso pesa ta maman beauté, tout le monde attend maman to pesa maman beauté. Maman bonjour. Ah maman, c'est un grand plaisir toyé toleki. Toujours cette émission na mwana na yo. Juste ngé to pesa ka maman beauté, toyeba maman, moi kombo so kombo na. Comment maman? Maman, moi qu'est-ce que 30 secondes. Plaisir ni ça la quand on monaka mwana non Christ Poulet a comme artiste au bato comme koluke belé à cause na monde où est tellement polémique za makasi hein maman on comment boy pardon polémique ezala makasi ko finga ezala ka boy metango akoti na monde wana sentiment ezani ni ko mona ke Christ Poulet azaki mukia ko kola comme maman mabe boy akoti na monde artistique sentiment eza makasi po eloko muto asepela ngo fo kondima ngo ezaki na oka loka ba jebongo pe komi ya solo
namona yango mpe eza plaisir makasi en tout cas nasepelaka makasi vraiment nde namona bato bakomisaka depule en tout cas esepelisaka nga mpona mo eloko nde moboya bien esunga ye mpe na vie na ye yango moni nasepelaka. Merci beaucoup. Et bon, papa Zalito. abimaki na hôpital. Donc, très cher internet, tout le monde a dit, maman a cuisse de poulet, na papa bimaki. Cuisse de poulet, ça m'a dit, et moi, abaki, ça peut continuer mission à biso. Oui, maman Sylvie, n'a qui représenté, je fais moi maman. Maman Yeyo, maman Botanga, maman biologique. Moi, la Kenda qui est classée, Miradi, j'espère au monde bientôt. Nasima Makambouana. Tout ça, Bissonio. Très cher internet, on continue l'émission à biso, bon moni, donc même il y a couple J. Il y a un exaté, tout poursuivre l'émission à biso, na cuisse de poulet, merci. Bo s'abonner, boko zwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie. Oui, maman Sylvie, mets ça des filets. Maman Sylvie, mets ça moi noyeyo. On a été là, les mangas des athées, période de mangas ici. On a été dans le Gouba, on a été dans la Safou, on a été dans la Massaou, on a été dans la Foufou. Bon, et là, on a été dans la Gaga. Bon! Moi, on a été dans la D'accord. Merci et au caniveau, maman, je Officiel TV, ya maman na biso Sylvie. Lukeba, bo s'abonner. Na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino fait la. Oui, très cher internet, vous avez tout Wendy na maman na biso cuisse de poulet. Alors tout ça là ba chana e. Pour moi na kozonga to koti quelque part. On les a place cuisse de poulet vandaka. Na début émission yoka ki to sala ki na maman kulutu ya cuisse de poulet place ça le lubu. Mais na kozonga to lega to pesi mambo te en tout cas boyoki o malobi. Sans plus tarder to koti na oza vivre sujet émission na biso de poulet. Touti marché to moni osoma biloko mais représenter biso bato Hollanda baiba lelo to kolia nini pe olama ndenge nini parce que tout le monde a bloqué la maman ndenge na ndenge mais et c'est l'un colono pe ndenge ko lambela pe représenter biloko oti ko somba devant caméra. Oui, tout d'abord Liboso, merci, j'espère bon moni a payé belé boyebi des poulets États-Unis, Afrique du Sud, France, Australie, Belgique, Johannesburg, Suède, oui dit Roméo na Suède $50 tindaki. Nous avons l'identité à papa, vraiment, merci beaucoup. Merci Nandé. Il y a joli bébé. Oui, grand sœur dans la Kimia. Oh, l'équipe des poulets, là, âge, comment la joli bébé Kimia. Quand il est des poulets, ça $50, vraiment, merci. Grande sœur Nanga, merci beaucoup. Oui, le bout, il y a l'élo. La bonne sanité. Maman, Gloria Matondo. Maman des poulets. Maman des poulets, passé par soleil, par poulet des poulets. Lope Mamikolo, Gloria Matondo, oui, Rachel Tati. L'os de mes os, nous quoi, me pendia, il y a papa Nangai. Moi, il les a dit. Oui, il voit des poulets, ils ont des poulets à Zolamba Fumboa. Des poulets à Zolamba Fumboa. On a présenté Bino. Oui, bon, moi, il Fumboa Nangai, il y a un goyo. Il y a des poulets à Salaka, ils ont réalité. Au dépôt ça la réalité fumbo la ngabo monyango yango yo au dépôt la tsara ba sala tsara yango kanga ba journaliste belé baya ko ya kanga ba cheni yo kanga dépôt tout monde a batamila ite dira mutango pousser dépôt non dépôt ça la neza la raté et là ça la ki akanga pena ba cheni yo so ba ingrédients dépôt bozo mona yango yo
bomoni ndembi, oui, bomoni céleri, oui, bomoni matungulu, poivron, bomoni huile, bomoni pilipili, oui, pesaka pimbo, na otyango pena likolo ya fumbwa, oui, bomoni batomate nanga yango yo, bomoni fibre nanga yango marinade, bomoni ai yango yo, oui, po fumba pena ebima bien, eza te nalambela meki oyo kisengula bayaka bata bandundu te, nalambela meki kisengula ta fumba pena mwamba, ezi oyo bamama nanga balela depule mongo moluba makila pena esuka pa etutana mongo moluba baboti muyombe bato bavanda 32 eza pouvoir pena moto azala ide bamongo balela nini moyelo baeza te bakolo batosikisaka bo otosikosekisaka te nakosi bino bakongo bayaka safu ete bakongo nde mopalo na safu eza nzete oyo nzambe nde moto abimisaka yango eza bakongo te oui accompagné na safu bomona mpe eza te safu na bino mike mike namonaka bakote bisingo babilo mo babilo soma baselembao aluka ye polémique te aluba ne vérité eza ndenge na biso bamongo oui talaka mongo moluba bomona mpe basafu adepule yango j'espère bomonaki nde nasombaki biloko na nga basafu yango eza te safu na olamba na kati ya fumbwa te na otya mpe na safu pembeni na sa na mbele bomona ngo mpe andenge edécoré epese oyo bomoni babenga yango mwa zakalaka na bwaka na kati ya fumbwa oyo remeyo akangama aya susu na batebile très cher internet ozomona depule azopresente biloko na ye donc ifumbwa lelo elamama na yango me na ndenge bamongo nabosaniki te pardon vraiment boeskize ngai makayabu yango oyo o depule osala ngo ndeni bino mo bomona kaka spectacle depule osala makayabu vraiment safu pembeni fumbwa kuna na pointe makayabu mpenza na kotumba ngo lelo depule osali makayabu na bapoivron te makayabu mpenza depule te olia pena lelo systeme ya bakongo na bayaka voilà omoni biloko ya depule yango oyo repas depule lelo eza fumbwa zakalaka oyo pembeni na kati décorer safu pembeni makayabu batumbi. Merci bien fois c'est moule, merci très cher internaute, to continuer mission. Maman Emilia couple léger, maman Elodie moi Sinzambe, wana mama batu, maman Noela Manzambi, pour continuer au soutenir maman Blo Sylvie, de Gono Sylvie, o eleki donc yoza maman muta munene. Na profita toujours ba bino ke beka na plateforme tout ça là. Beka tout ça là nyonso. En fait, je pense que vous avez décidé so vous suivre témoignage belé, ba match tout qui sala ba yebi, bazoba matanga na bakin awa ba ya awa benga beka, asela bango image professionnelle ba sepela ba zala vraiment inquiété. Na rappela toujours que bino ba Olanda biso, bozo na Belon Kolama, to na street o evanda. Bino boza de partout, boza na ba événement awa, boza na ba fête de mariage, fête de collation, boza matanga bande ko na bino awa. En tout cas boza la jamais d'ici. Bo benga Belon Kolama na ba numéro os affiché na c'est wana plus 243 81 80 198 09 14. Vous avez numéro BK, soit vous looking na Facebook Belon Kolama, vous commencez à répondre à nyonso. Vous avez manifestation vous avez événement nyonso. Oh baba matanga ba day papa kuvinde ko nani boy boza posa image bo contacter so boza ba image o eza professionnel pe écoute na chaîne bino ya Sylvie Lukeba bolingo bandicapé papa Jérémy prophète Jérémy Tukala Mbote mon père papa Koba l'artiste Mbote non ebele maman bébé oncle petit nanga manase Eric wana bazanga te na pointe Nice Baizire wana motema ya beka isala beto continuer mission na biso to continuer mais tika okata noter to continuer mission parce que de ça télé réalité vraiment toujours continuer oya motuya toujours continuer déjà donc bozo mona ka ndenge mission kende ba dédicace ezanga te quoi quand na bi couple léger maman Jetu Kinsala maman Lisa Adelaine yoka na posta numéro moi no Belon numéro ya ngwana plus 243 81 198 0914 obenga mwana bino sala bien Florence Kisala motema papa éloge à part ça États de Bambote Magali la diva Plamedile qui propre na États de Bambote non ebele Noëlla Aïcha Inès Champlette on a té maman Jackie Kenny de boza tellement ebele papi les chancelés boza tellement ebele donc boza ebele donc papa Lucie boza ebele Elodie moi Sinzambe Elise Masembo yangwana siko mutu mo ya bien oyo tanga eza maman Emilia couple léger oui maman Emilia ndoi na ngai des poulots eza nose oui maman Emilia ndoi no yeyo
hein maman Emilia Ndoino yoyo akota monogramme Ah, oui. akota bataka mosa mokuse yo na odenda la talon Na leli. na monogramme Na na leli. wese union hein eza bongo c'est vrai Ok, eza bongo maman Emilia. oui na souhaiter grand frère na ngai hein mwana maman pour ngai joyeux anniversaire Ok. aza wana so joyeux bon dimanche Anniversaire, hein? oui Ah, anniversaire pas de problème, tu reçois. Attends mon beauté, ça la bien. Papa qui chinga, moté maman aimé bamboté non. Ebele, papa qui chinga pasteur Moïse, pasteur Louison, mon père allez badadiama. Bamboté non papa nangai, papa allez badadiama, bamboté non ebele. Groupe de step ma Sylvie groupe à WhatsApp. Pour soutenir maman na biso et cause les amis de ma Sylvie. Bon continuer. Elodie moi Sinzambe na colonne. Ça l'établissement Revanda azawana bo continuer ko soutenir vraiment et ko sala be papier de chanter motema mama Caroline api hein mama passa Simon le Baracho motema la Rose Ngomba Simon le Baracho wana mon grand frère to kolina bango partir en Tanzanie prêtre boss oboye osali mokili na yo donc toujours continuer mission toujours continuer bomoni à présenter déjà biloko to poursuivre ce que abanda ko sala biloko nene ko sala parce que azolamba na efumbra fumbela mama nango mais ko la mona nenga ba mongo hein fumbra nenga ba mongo. Donc vous ne serez pas d'ici, tout continuer l'émission jusqu'à la fin. Tout ça, on a Bellon Kuala. oui joyeux anniversaire pas mingi ba mona ah dépoulé alobi mais au sein de ce mois oui joyeux anniversaire grand frère na mbuta kitokeva joyeux anniversaire na site oyo Sylvie Monde officiel TV. Site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Monde officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Monde officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment meme na matie sese elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko bauniversité eza na Sylvie Monde officiel TV bosabone bosabone oh bosabone YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakonse ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Monde officiel TV bosabone oh bosabone massivement na site ya mama na biso Sylvie lukeba bolimo ya bendikape abonnez-vous massivement
maman, groupe de soutien à maman Sylvie WhatsApp. Hein, groupe de soutien à maman Sylvie, les amis de maman Sylvie. Bah maman, il y a bien moi na Bellon quoi là ma BK triple option. Hein, Bellon quoi là na poste santé que bah maman na yo bazali. Moi coup de fil, moi appel, moi message et ça la bien. Maman j'ai tout moi si à papa André, maman j'ai tout moi si à papa André. Maman Alice, hein, moi si à Kutuzoa. Kunaka en Allemagne quoi. Maman Emilie kaka en Allemagne. Maman Julia en France. Donc vous avez belé maman Naomi en Belgique. Hein? Donc vous avez tellement belé papa Serge, maman Céline en France. Donc maman Nicole, maman Julia la beauté en France. Maman Maria, nga belon nazani ka mwana ba maman, hein? Belon nga ba maman. Donc boyi ma maman au sein mokilo parce que on est mutu ba botaka biso kala mingte moi de la femme donc le 8 mars ko yinda. Donc groupe les amis de maman Sylvie. Pour soutenir maman na Sylvie po yimo ko kata sa makambo wana ndega to kanaka buba WhatsApp bo soutenir maman Jackie Kenny maman Jackie Kenny maman Jackie Kenny pour soutenir vraiment ye eko sala eloko moko ya bien papa formation na Suisse donc on est là on est ensemble prophète Valentin on continue toujours poursuivre l'émission na biso na course de poulet ko ba biso ko na niveau nini oui siko déjà bomoni na soko la fumbo na nga yango na tia na moto bomona fumbo yango yo sikoyo oyo mai efuna nga yango dia na tia semul na bala mpo na tiaki demba bola po ekeni aba nasala shosho bomona na osala ya baépice namonaki elo moko bamisusu te biba mona kala ezalaka so asini masango mai efe toka ti wana système ni boye ebimisa bambuma te te ebiselo te bao nyonso omona enikama nango eza elo te emo omoni te ekomi déjà pembeni ya obela mpona baloli yango susu mpo bomona moye te natie da fumbo yango nasokolaki natie na moto siko awa nazosala ai natuta ai na céleri na bapoivron na matungulu na batomate apola efumbo nanga ebanda obela nazwi baépice wana nyonso natutaki natie ozomona depuis tu sur la ndambo parce que oza moto oza une star artiste tu bananu carrière théâtre no banya ndeni okota monde ya théâtre ndenge nini oui théâtre na ngai naloba eloko esali Depule akota na théâtre Depule azalaki fi moko ya mawa bato ande kosemoki mingi na ngai bato ande kotiola nga par rapport ya race na nga mama Sylvie maman Sylvie par rapport à race na ngai batandi kosemoke mingi na ngai kotiola banini omona même tout d'abord na ndako omona baola ti babilamba moko otala yo oza boye ifo latela mba boye yo oza boye ifo latela mais pourquoi naza motu naza eti na société pourquoi lokwa naza boye ifo bozinga bosalanga façon navandaki ezali un certain jour nande kotala chaîne na kotanga nkombo te naotala chaîne namoni filme moko bapapa nanga bamama nanga dipati bapapa nanga nabotani basami mokili namoni bato ebelebele naye komona elo epesanga susu plaisir naye komona mama nanga joli bébé oyo alinga nabenge yaya te alinga nabenge mama parce que aza mama nanga na age naye omona mama nanga joli bébé na dokolos namona filme mo basalaka bazali na poto nde naye kotala nga bi bon nga mpe naza ici na société pourquoi pas nakoma mpe lokola bango bibiki bando monanga ebando lobela sur nga nde pampapane natali mpe sili après naye kochange chaîne moko nakoki kotanga nkombo te naye kotala président nanga koko pingpong oloma nyama lom kemilo da koko oui bamboti na mon président place oza Gabi Eyamba koko pingpong ndela namoni azo recruter ba artiste ba acteur comédien ndela yo salaki nakei ndela salaki nakei allez répétition esalami bayambi nga mpe na ke nyonso basepeli nga mpe nde bande kojouer wana ezalaki na 2016 wana ezalaki na 2016 bakwikwi babimi bato ebele babimi oui lere bayambi nga mpe nandi kojouer mais lere esalaki ke namoni bolimbisanga na groupe naotala parce que barace na biso toza baproduit moko tobimisa bambongo tokartonaka tosala baspectacle toyoke place moko nde mbongo ebima mais eza te ke olinaki place moko mbongo ebima nga nde nazwaka so nga nakota so place moko nga nde napesaka yebisanga oyo napesa na ozwango wapi nango mobule fo natia mbongo ya kesi
faut na tia mbongo ya répétition faut na tia mbongo ya tournage il faut boke chaîne il faut bo 5 dollars non nde nayaki kovanda navanda komi na koteka naoke mpe mo banjonji nde mo banjonji mkeka mo banjonji epesa te mo banjonji naobundabunda te ngabi te fera nasiki nga bi na race na nga boye baolela nga image voi meme navanda nasala baactivité na nga oteka nde bambote na place ozali moto afuli nga na internet balobi moto azanga mabe te bolamu ne mpe il faut eza te kaka so moto akufi nde banda olobela malamu na ye non mais lere aza vivante o vivante il faut mpe kosepela mpe na oyo asali ya bolamu mpona yo oifani katale ya la fie tchatchocho yene moto asali ke nga na cartonne na internet yene moto asali ke mpo boyeba su de poulet bolanda de poulet asala bino bemission ya cuisine banini batele réalité eza ne fani katale ya la fie tchatchocho bambote na place ozali mama ye nde moto ayaki habite de poulet namoni osali batheatre ebele banjonjini ebele mepeseli yo te apropos ndenge ozali race na yo so tobi oyo osala batele réalité vi na one comment ozovivre vi no difficile elo ozomona oyo ezomanke bato apo nyonso bamoni bakozala na mpasi mawa esengo mpe bolamu ya kosalisa yo tomoni tozwa baimage ndenge ozoteka ndenge badifficulté mambo oza nango olobela mpe nde namonaki mpe nde tosali baréalité na fani ndenge epesaki mpe barelation mpe nazwi mpe ntina nde bino mpe boza nanga boye grâce à Fanny Katalea. yango mona kotanga monde internet la reconnaissance eza tellement bien ezali bien bon siko intégration na yo na théâtre ezali nini parce que théâtre ya place pour finir ezala mingi ba critique ba nene c'est-à-dire pas ça mon peki peka peka ye mo albet masula biki belon petit na ngai kota na théâtre ezaki somo ba ko finir parce que linga o comme ça handicap no comme si eza à tout moment ça ki bato basepela na yo so teka ba finir eloko boza boye ta peut-être elongi boye otona mutema ici lo ça so musala mote siko intégration na ba ingénieur no komuna ngondenge. Oui, nga vraiment l'air na kota ki na monde ya njonjing ezali pe premier mutu pe na kuma ko jouer ni banjoju président nga de loin ya Charlie Ngongi oui ya Charlie Ngongi bambote na mwana de poulet vraiment natala eloko na to tourner ya Charlie pour mon président na 2019 talaka nga na zaki na nga figurant obi figurant ko za bo jouer le mot actrice principale baza mais babika belon zara kombo la place on la caméra zoro ka image nga pena na vanda na nga na ndako na satandaki te nazali kutu salité sotali nini wana de loin dans le service masango na barbe président de pouloza pinga bi président la la benga pe vidéo nga ba président o te kandi ngoza bondo la te na babo roba no yakaka bongo nga ba président toza pembe na bino na yolo awa nga bia bon na vu ka papa na lati perruque na maquillage ko te na ekamba mo o te ba jouer yem ta bien ici nga mais président de la ko beta sukara na ba ina te bo 12h13 ngo signaler muto ala ndie singa bi c'est président de la banda binga nga na nya kinanga o ta bizela ka zela na makale asali rôle mo ya inde ko teka lupango bani ba telengani azi ba fia ndumba so ba taka puso bio jouer na président de loin a jouer no moi sinae faut appeler je sais que makambo penza mais bato ba jouer na président de loin basi ya président de bandumba wana ngam na zela ka figurant moi mukala mo besoin ka kene besoin masanga na gije yo servi mais et comme ati ba TikTok ba Instagram bazwa kaka image wana kaka proté président de l'ando finganga yango yo pena sona mela ta kazi na otonda te bato ko mobenga kaka depuis sona meli kazi na otonda te yango pe kuna obombeni na mukongo no bemba carte mémoire ozoma sika bora betanga c'est ça yango yango esala nga fulanga jamais que ce président de l'obia dépouler yo pena mutu vraiment boy nazona otira mutema wana na bomba na bomi pena tana nanga mais soki yazo finga nga za modifier motiver nga nazo séparation en plaisir nazo mata yango ke salanga ozo comprendre et ça qui to compter parce que aza mama to ça elubu azolamba to solola au moins to ça ba théâtre na c'est la mingi na ve na Charlie vide loin wana za vers motema abenga pesine belon donc to yebani vraiment bien wana ve na ya kati quoi donc ko jouer na bato na to jouer bato lokola ba vide loin ba papa koba ba papa tito ba sobe ba sai donc ba yandi mosi ba nani mbalio sombo ba bato ma finga ka pe betaka mais tant o fingo to beti wana kulinga to tona mutema ki boye po na senga eza po bimisa yo bozoka de poulet ndiko na biso na lobby le fait ka bazaki ne figurante eka ko servir masanga nde salaki makambo mais so ataki ka boye ya eza terrible
de ça qui m'a commenté bon mon que télé réalité hein to continuer mission ko maman Denise na we osali pour na artiste comédien quoi comme on a que artiste vraiment soit soin mais to lingi eza limité to lingi fondation maman Denise Nyakero maman dina je bangani maman ibwa maman dépouler yeyo na mona yo même mobikisi président maman mobikisi o aratanga njonjingi te o maki a Fred Sid yandi mospe et bon pourquoi pas Denise Nyakero madame moi sa président ya Fati béton on va bétonner partout maman tu as si mana fondation dépouler yeyo mingi olobezate maman c'est déjà PC là yangwana dépouler yo mingi olobezate de on toujours continuer mission na biso ya elubu to sala donc quand on est bande ko bambino dépouler aza une personne avec handicap c'est une artiste ya mboka na biso ya munene au Congo donc asa musani bien abeti bien intégration na yo et abeti vie na ye azolobela dépouler yo ba ki vrai nom na ezali Emilia Emilia beaucoup Kaembe oui président la Coco Ping Pong olomanya président Coco Ping Pong la munene pena moi pena la tala mupende oui dépouler à diminuer parce que taba kimia te dépouler a besoin d'appel ma belé na à vivre dépouler a besoin mata dépouler a besoin bataki na ba France ba Turquie ne ba grande sœur na ba pechanga ba belle vie ba sila ozomona nde ba mata ba vie ba beta ba tout dépouler pourquoi pas dépouler pourquoi pas dépouler maman Sylvie maman Denise Nyakero pourquoi pas et pas nous le repamba mon père spirituel papa Ale Badaniama mes respects mon papa calamité avec événement munene zo na showbiz notre papa notre pasteur Ale Badaniama a organisé événement ya munene je vous dis ils ont la showbiz boya to comme Nzambe et ko sala bien tout le monde a ngomi ka ba artiste ba musicien ba nini ba sala ngome comme na que pasteur a signé le kwa bongo ils ont moi comme Nzambe mon père spirituel Ale Badaniama avec notre église Oracle de l'Éternel parce que nous avons dit miracle to be déjà plus de 15 ans kuna eza eloko moko ya bien donc ba mboti na ba nyonso bazolanda biso kaka mama Emilia ko plaisir ba to na poko banga obenga Emilia parce que aza maman na solane tongo midi pourquoi c'est ma mère dans un problème qui n'a pas essayé à pessinga idée ça la ça na solution les a bon vraiment et ça la joue à Florence qui c'est la moi si ya mon papa éloge lambuka mboti no place aux Damaris petite sœur moi na maman nga Sylvie Damaris c'est moi ça MPJ vrai chéri donc wana ko ba kutu mingi ezate donc Jean-Pierre wana ambassadeur bien que mikolozo mon na te ambassadeur on est toujours ensemble mi atembo français wana c'est un frère parti au Canada wana batu basimbi makambuma de la Chine donc makambuka eza tellement ébélé to continuer prophète Jérémie Tokala Bibson Ngoma papa Formas na Suisse mbotino mama Fatouma wana batu mananga aimer la Cadet TV bo s'abonner pe na chaîne et ko sala bien TV Colonde papa Itela Bayuda mes respect papa Iber papa botika mwana bino boyepona nini papa Dolph à partir du Brésil botika mwana bino boendeni chef coutumier papa Damien boost ni mwana bino belona ba conseil na ba toli na ba appel et ça la vraiment et là on papa Iber wana papa vraiment Ricky mon frère Ricky place aux ali Noël na Brésil petit c'est propre et ça là et le côté donc pour suivre mission mona ke maman biso azolamba donc azolamba za plein makusa na ye aza plein makusa mana c'est zwaka vraiment ba image ndenge maman ça musala na ye et ça là bien ngai no continuer mabanga na ngai papi le chanceler elle papa mapasa Plamedi petit c'est propre abenga yane my bro donc ça là bien maso na osola mingi boba ki belona bazuboka batebele be poani belona nginda ke non eza relation zanga mbongo mezana relation et le ça qui bat bas soutenir maman Sylvie parce qu'elle a beaucoup sola relation et qui bon en valeur puis mais on a peut-être $100 mais puis maintenant relation à mon tout parce qu'avec relation de ça là qui un jour n'a plus que ça les ali comme relation quand on est en moi so mon bela zo boka magali la diva maman Noëlla Manzambi maman Jetu qui là maman Alice maman Adelaine ezaka likambo ya relation de mutu ezo sala bongo na ote be na zubo donc eza na bongo te donc ça la vraiment zou ate quoi de la Chine bien no se place boza kula maman tété moi si papa donc papa ma passe en Allemagne donc boza ebele bo soutenir moi na bino belon kolama makambo pese ebele moi zo sala maketu banda ko ezika mambe sala ma na onde sama nzamba sunga déjà azongisa na e o azongisi apesanga pe dikia donc il est quand déjà donc on est là on est ensemble de poursuivre notre mission avec Quest Poulet azolambela biso fumbwa
ndenge ya bamongo. J'ai bien dit fumba ndenge ya bamongo. Soutenons maman Sylvie Lukieba bolingo handicapé, les amis de maman Sylvie Lukieba bolingo handicapé, groupe WhatsApp ya maman Sylvie Lukieba bolingo handicapé, de la Chine, maman de la Chine, beau soutenir, hein, beau soutenir vraiment. La baronne Karine Bambote maman, place aux alliés. Toujours poursuivre émission na biso na quiz de poulet, tout comme na mitso na étape na bité on sala olamba fufu to sala ni. Olamba fufu. Olamba fufu. Monique mama komi étape alamba fufu. Enis Bazire motema ya beka. Enis Bazire. Wana donc babike ba chroniqueur bazaba moins sérieux. Ba journaliste ba moins sérieux, ba caméra ba moins sérieux. Mais moi na bino belon aza ye fiancé. Oyo pe boyi be kala mingi te makambo wana nzambe azosunga. Donc Enis Bazire motema ya na Sarah, ya na Mardoché, ya na Keren. Mwana batu ya maman Jeannette, mwana batu ya papa. Mon oncle chéri, mon oncle Zet, papa Bruno. Hein? Maman lek langa moko taza moi sitanga plutôt moko dans année kana mokilo ani hein voilà maman na Manassé Eric donc rien à dire c'est ma famille donc on poursuit notre émission bozama donc rester coaché donc na ba écran na bino ba etano na bino bozomona vraiment eza non comment hein so ça mais la télé réalité et ndenge maman zolamba bloko na e maman zolamba maman lamba quand on a rappelé bino biki tout ça na plateforme na biso to instructé na biso beka nous faisons tous les événements vous qui nous suivez vous êtes de partout. Vous avez vos familles qui sont ici, ils ont des manifestations, ils ont des fêtes, ils ont des days. Vous avez posé des images, contactez Beka Belon Kwalama, Nazana pour nous servir bino. Ba témoigner les alliés, ba manger tout bazana ba témoignage, maman Noëlla Manzambi, bazana ba témoignage, maman Anne-Marie Banza, maman Brigitte Banza, famille Banza nous ba Hector Banza ba bazana témoignage. Pourquoi pas bino? Donc ça tout ça là, oh ça ga bien pour nous c'est bino mais bien que ba risque ezali. Hein, ils va souvenir peut-être ma belle robot ça na événement moko boye. Masi pa benganga belo na pesinga numéro moto mo be fana filmer événement mo boy day na bango et ça ma ke za compte tana koma na reta po mbule betaka mais famille ndenge ba finganga mo na bino eza somo ba finganga moyibi escroc ba critikanga ndenge nyonso mais belo na za mona asambelaka na loba na famille nani ani o donc oui c'est pour le no ba nous vérité famille mo ba benganga ye na ke filmer bon événement donc eza ba souvenir moi ba be on tikona ba bien on a filmé il s'est fait que dès on est dans la clinique universitaire là la zara musika kitambo mbule beta makasi na tongo wana et puis ça reta victoire mutu kezate maman na koma na reta na événement wana na nzela famille ndenge ba finganga ndiye tukutana bango ba finganga moyibi ba critikanga notaka kombo te notaka koma maman te pour nous protéger pour na bi question na bi ta kombo ça la bien te pour ba mi ba se belé pour ça quand te ça la bongo ça compris au film raté maman na koma na reta famille ba finga bina so mona ba on filmer so sauter tandis que na oti kitambo na koma tina na clinique université pour na koma na reta victoire ndenge be baba nzele be ba souvenir moko ya mabe na tika nango yo ba msa so sala msa mo ba risque ba msubi ba kenda ba prison il faut za mtia munene penga na mwana na bien éduqué na sambelaka famille ba reconnaître que mwana na magafi ba to finga ye malgré tout le ba mais azongsa te le côté dans ce bango le côté na seka bango tabake nzama limsa bino kaka les gens na ba eza ba risque du métier to benga risque du métier c'est mabe mais ba kutu na ngote amen yangwana mais et on kana été pour na sima be venir ya maman Anne Marie Banza ba be venir ma benga belon ba maman Brigitte Mbanza ba maman na ba chitu kintiala ba Noëlla Manzambi ba zui yo bimela ngai kozomona osenga surprise c'est ça il faut ça bien na aux allez scroll à propos ya nini maman ba finga ngai mais moko na suka c'est ce que ça fa bike en tout cas limisa biso o to baki tu pensais que peut-être qu'on réagir mabe to zo bembo ngano lia mais tout le monde sont bon na biso pe donc le ba biso be loko monter donc on est des intellectuels pour ça musalo peut-être amso amona ke monde à chronique ba mso basama ba sentiment ba cameraman ba comme tellement belé si to ba simandako baza ma kulta na poto tini moi DC la comme cameraman non o biso tu en tangela ngo nga so na temboke na ICA hein Institut Congolais de l'audiovisuel Institut Congolais audiovisuel et multicam na RTNC ICA pas Clary m'avait dit le notre professeur Belon Kwalama ba no be les petits Benjamin donc to liga wa formation na to tangi so oza temboke sur antenne A na studio école antenne yo ka ba brevet na ngeza na tant que monteur professionnel cameraman professionnel so yo boya ngapo ani hein na to kana be émission so to sa be émission na bato ba ndingo ba YouTube tout le monde ko YouTube ça l'émission boy a complexe mo boy ingénieur place on ko sa ndeni e mo relax ay o te be petit ama mkime génération mon âge il pas za ba tranquille ke kaka to ko ma place mo peut-être j'ai no boy ndeni nini ingénieur edenga boy na aider parce que c'est la vie donc muteba nous ça tout ça parfait mais tout ça la comme ça bien pour nous cb ça bat pour tout le monde na sala musala aboya ke musane zala mabe non c'est vraiment ça Aïcha la liva en no place aux alliés to pour suivre émission na biso na quiz de poulet o azolambela biso donc to continuer malembe mais quiz de poulet me koyeba pour ça na hein ça moi si kitoko pe bota bon papa ça madame merci donc oui pour le moment na za na mbalite
Non, concentré dans la vie. Oui, on a plus de poules, c'est pas naïf. Pour le mois, on a battu pour bien consulter naïf. Non, concentré dans la vie. Mais je demande à ceux qui vous soutenir parce que, à ça, ban attend que ça classe, au moins, il y a un commerce, mais à ça, ma casse dans commerce. Vous avez quelque chose, non? Après, c'est une bonne naïf. Mon aimé ça. Mon aimé ça, il va renforcer moi, non, mais ça vraiment. Donc, après ça, on a ça là un peu. On a ça quelque chose, ça. On a quand même beaucoup de ça les locaux. On a plus de pour la kaka. On a qui met ça serveur te comme tout ça les missions mais on a aussi mes locaux. Nguba a servi nguba, ou bien cacahuète, a servi cacahuète, a pessier. Donc, ça c'est pas une émission, on a bien imposé tout ça les loups. Vous contactez maman Sylvie et Koma. Vous contactez Belon Kolama et Koma. Donc, ça peut pas ça et a idée na commerce na e. Ah, c'est quelque chose. Coûte pour les gars t'en a monnaie gramme, totalement 100, totalement 50, totalement 200 et ça là est bien. Totalement 20, 30 et que ça là est bien parce que tu as localisé tout le monde moto a tête l'autre. Aux autres c'est à que si ça na capella. Est-ce que ça bien ça bandi on soit handicapé, bazami ba mandia, basenga banzela boye mais ko mona boye et ça la même nga mon père son otamba na nzela na mona pe baninga na moi pe ba moi la ko moi la télé mina prince na moi la moi au moins na uti tournage ça et pas moi la longoli moi sun de ko na yo boza ende mo ko pesa ngabite nga na zotambola mais ya zo binda la moi te mute ma pasi la famille botin comme ça. Oui, tu as un nombre 4 personnes. 4, yo ça quantième. Dans la troisième. Mais quand même bandi on doit ba miki e on do kola amia za kande ni. Po ba ki ba peut-être ba miki ba ko ba boy mais amia za kinde na papa na maman te bozo ba so kola ba. Tu as normal, tu as normal pas kaka. Papa na maman bazana passe yo tala boti mwana liboso boy. Mwana mibale, mwana misata obima boy. Ozomo ezate ya finga kinzambe, toi ça ki de sumo boy. Ou bien botaki mwana mibale ya misata ndaki ndo mabota ndo ya sute ake lukaze mi yango bimise muto non. Ezaka nzambe ne muto eza nyoso ya na mukili. Eza nzambe asala ki be pourquoi? Pas ebi yake na bimisa de poulet oh non ça na la ciment de poulet to na kati ya de poulet mukili eganga. Ozomona basa tanda teke kaka muto nde événement bo salami. Ozomona Papa Kadi maman Sainte a coupe mon kitoko wana baye on a place vous avez mbote na bino to sala émission na kisantu na maman bosi maman Sylvie maman Loba ce qui lelo to beta to kumisa on sala fière maman Sylvie di konza famille maman Sylvie est une personne avec handicap oui handicapé peut-être d'autres familles ba négligeable bango bino boza handicapé bon négliger bango te sont des personnes normales comme vous et moi ezate ke lokwaza na handicap na liboko na likolo na mutu na taille na couleur oba ke non azabwe no bo pesa bango chance na société bo tangisa bango akoza le mtu peut-être akoza likonza famille un jour yene mtu peut-être ko iko aider famille na bino un jour bo pesa bango ba chance un vrai handicapé c'est lui qui est dépourvu de ses mentalités c'est lui qui ne peut plus réfléchir oh ebiso elo côté liboma c'est lui là un handicapé nous tous nous avons des handicaps Béon a un handicap né maman Sylvie a un handicap né maman Noël a un handicap né maman Mille a un handicap nous tous nous avons des handicaps et cause en a cas c'est au Liban mais ça elo va bien handicap donc vous pouvez savoir chance dans la société et cause à la bien nzamba songa to continuer émission na biso na kuste pour les tiki asala musala s'abonner bokozwa makambo ya kitoko bo s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV Site ya mama na biso lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone youtube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini yotala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Monde officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Monde officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bande
baza bave ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta porte bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Mode officiel tv bosabone 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 youtube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakonse ya malamu na baemisio ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode officiel tv bosabone 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 nazokitisango natia mai ya safu D'accord. omoni oma ya safu oyo da ayebi na teke ona nati trésor baane bami na facebook asinyale da suzi olika monene na oyebaka ete sala mbele ozwa eloko nini sala émission bongo oyebima propre mais je lukaki émission on lave bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel tv site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone 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 youtube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo luka esika nini otala baemisio ya malamu esika yango nini Sylvie Mode officiel oui mama Sylvie j'espère omoni vraiment mais oloba ezaka yaki naza bezo ya soutien naza bezo ya soutien ya fondation ya entourage ya mama Sylvie naza mpe na bezo en dehors ya fondation ya mama Sylvie bafondation nyonso oyo boza bezo nakota na chaîne na ngai deboule natilela ye natisunga deboule boyeboye baokaki deja junior ngai naza na ya mboka bozaka dépense mingi te contact nanga numéro na 43 ya oda mboka 43 85 51 25 74 7 à la fin 85 51 25 74 7 à la fin
C'est à la fin, vous êtes tellement nombreux d'ailleurs vos postes téléviseurs Hollanda Belen comme abino mwana humble serviteur ba oza posa nga dimweza na sewana bobenga ndeto mezana kosola et ko sa peut s'abonner na chaîne na mama Sylvie Lukeba bolinga bandikape pe na Dépoulé TV hein ils a bien ko sala bien donc on est presque na suka émission na biso ndenge za la kaka mama Sylvie Lukeba merci pour l'opportunité maman Emilia Couplege pour se soutenir Belen ko mama fille chancelier donc vous êtes tellement nombreux merci na bino tukutani balasima bye bye. Oui, ça va. Depuis là, à CDC, on va aller au Bukayangoyo. Au Mona. La présenter Bino. Oui, ça, j'espère au Moni. Ça fout la main Yangoyo. On a préparé pour les invités dans la Balia. Oui, ma caille dans la Bomoni Yangoyo. Fumbo Nanga, Maman Sylvie. T'as moi, on est à l'Ambaka. Au Moni, t'es à mousse, t'es à Foufoyo. T'as un bel moulaya, moi, on dépoulé. C'est un spectacle à salle. Au mot de la fin. Au mot de la fin, merci. On a dépoulé, on a soutenu à dépoulé. Maman Langaï, Nadine, Australie, maman Langaï, Rachel Tati Bilonga, Papa Joe, Bambo, oui, l'invité à la maman de Justin Baolia. Pardon? Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Sylvie Lukeba Bolingo ya Bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya s'abonner la officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya aider. Hésitez te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lukeba Bolingo ya Bandikape Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo.